Ma Mission TV, le miroir du monde. Na FCC kimia ezali, discipline ezali po eza parti ou soit au babengaka regroupement ou eza républicaine. Place ba républicain bazali kimia kaka nde ezalaka parce que na nyonso ezali kosalema eza pona intérêt général ya ekolo Congo. Mode de pesami pona candidat unique que oyo aza honorable Alexis Tambo Mwamba po azala président ya Sénat ya République démocratique du Congo. Ndenge pesami na mokonzi ya FCC oyo eza na kati ya défense pe ya intérêt général ya ekolo Congo. Biso nyonso na kati ya FCC toza vraiment obligé ya ko s'incliner na mot d'ordre oyo mokonzi ya FCC a pesaki déjà pona honorable Alexis Tambo Mwamba, son excellence le président honoraire Joseph Kabila Kabange. La comparaison n'est pas raison. Monsieur Alexis Tambo Mwamba azatike unique ya front commun pour la République démocratique du Congo. Dans chaque maison, ezalaka na ba norme na ba principe nango. Na koloba na yo ordre. Wana kutu ndeko Joseph Kabila principe na koloba ba respecter te. Na koki kotanga respecter. Oui, ndeko. Na koki koloba ordre na principe ya ndako o eza FCCT awa. Mais eloko na kopesa lokola information ndenge mot d'ordre de pesami bande kona biso nyonso baza na Sénat. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bote Nabino Bandeko Balandi, émission à population, Tobengaka Parlement populaire, Parlement Babola, Parlement Bandeko Oyo, Balingaka Baye Bamasolo ya mboka ndenge zali kokende, bazangi sika kolobela. Pona okuta na ba konzi sengeli boko tsa ba audience. Pona kolobela mo konzi sengeli d'une manière d'une autre bo sala makelele bango balobi te ndeko Flavien. Nanzila na watange mwana musala to kopesa mitona na biso ba konzi ba ya no la pe bandeko pe bayi bakamakambo ko lekana mboka na biso na oyo tani basango ndeko Flavien ali déranger. Et lokoni ezali ko lekana FCC. Uta ba désignaki to pe ba ponaki mwana mboka Alexis Tambo Mwamba lokola mokitani yake ngwadondo na Assemblée nationale lokola candidat président oya kokamba Sénat bandeko balobi ete na ngambo mosusu kaka ya FCC moteme kobeta na ngambo mosusu kaka na FCC bokolanda bino moko ndenge kolobama ete mwana mboka bahati esengeli pa leka kuna eloko nizali koleka kuna bandeko banandi moto ekopela te FCC epanzani te FCC linge panzana to linge panzana te voilà bandeko banandi tozo beta masolo oyo parce que bino population mozali na posa ete boye ba makambo ezali koleka na ngambo na ngai na yambi pona bino moko membre ya FCC mwana mboka Gabriel Mwanya na tozo beta masolo poto yeba eloko nini ezali koleka kuna ya solo soki pe Alexis Tambo Mwamba akokoka mokumba oyo kozela ye tozo beta masolo mote mwana mboka Mbote ndeko Flavien, bonne santé. Tout ça malamu FCC za bien, mboka Congo pesa bien. Jusqu'à présent. FCC za bien, batuba ko kamwa parce que lelo na ba itandoike na ba radio partout batuba ko landa. Ndenge moto eko pela kuna. Muta mokonzi mboka Joseph Kabila ozali mwana mboka mokambi ya FCC, autorité morale ya FCC a désigné ki mwana mboka Alexis Tambo Mwamba comme a succédé Nebonga ya Kengo Adondo moto peli na FCC égoïsme na PPRD et l'équipe beaucoup kwa nyoso to banda na Assemblée nationale denge moko to ke na ba gouvernement denge moko ba ati pa lobi na Sénat ko le kate bolobi bon. Merci ndeko Flavien pona mutuna en tout cas d'ailleurs naza kokama mingi ndenge oza kolobake moto ezopela na FCC wana eza information ya sika na zui epa na yo po toza na mboka oyo mboka na biso mutu na mutu azwaka information na ye bongo na ndenge na ye. En tout cas merci pour l'information wana ya kolobaki moto ezopila na FCC ngapi na koluka na meka kokundula soki information oyo eza ya solo ke moto ezoleka ezopila na FCC eloko eza koleka na FCC ndenge na uti kolobaki na FCC kimia ezali discipline ezali po eza
parti ou soit au babengaka regroupement au isa républicain place ba républicain bazali kimia kaka nde ezalaka parce que na nyonso ezali kosalema eza mpona intérêt général ya ekolo Congo. Lelo désignation par rapport à désignation ya honorable Alexis Thambwe Mwamba comme candidat unique ya na ebonga ya Sénat ya République unique parce que mot d'ordre epesamaka kaka mpona mutu moko nde apesaka mot d'ordre mutu moko pe mot d'ordre wana ezalaka kaka mpona ebonga pe obele moko na niveau ya présidence ya Sénat mot d'ordre epesami mpona candidat unique ke oyo aza honorable Alexis Thambwe Mwamba po azala président ya Sénat ya République démocratique du Congo ndenge epesami na mokonzi ya FCC oyo eza na kati ya défense pe ya intérêt général ya ekolo Congo biso nyonso na kati ya FCC toza vraiment obligé ya s'incliner na mot d'ordre oyo mokonzi ya FCC apesaki déjà pona honorable Alexis Thambwe Mwamba son excellence le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Donc d'ici au Koloba bongo bato bakolanda. Oui. Aux allez mission population. Oui. Tolobaka sembo. Oui. Tolobaka vérité polele. Oui. Bande ko bakolanda biso. Tozo ba population te. Na tongo ya lelo. Tongo ya lelo mokolo to koleka. Na ba radio na kotala publicité te. Moko mokambi AFDC. Ya mwana moka baatu lukwebo. Balobaki te au nom de la démocratie. Bango bakotika ngole kabongo te. Bango pe bazana oya bango candidat baatu lukwebo. Yo kolbake moto mozali kopela na FCCT. Moto eza kopela na FCCT na koki kozongela po bana mboka ba me tango FDC ba koloba bazana oya bango candidat eza pe démocratie. Pena compte kaka ya FCC bango pe balongo pe na FCCT bakoki kozala na droit ya koloba ndenge balingi surtout ndenge baza ko toucher mibeko ya mboka te biso toboyi bango te toza ni pour monsieur Alexis Thambwe Mwamba te ni contre AFDC mais oyo tozali toza pour discipline toza pour intérêt général ya ekolo Congo toza pour l'FCC donc na kati ya FCC ekotika la kozala te ba candidat mibale na ebonga ya Sénat pour des raisons disciplinaires et d'objectivité pe pona ekolo ya mboka et salema déjà wa tika ba français ba mama bi popula ba kolanda population ne ba votaka ba député ba pona ba sénateur et salema ka population wana po ba sénateur o ya Kisasa population wana ba mama bi popula ba fonctionnaire ba enseignant ba to nyonso ba na passe ba bola ba kolanda ba ngone ba votaka ba député provinciaux ba go voter ba ngo ba gouverneur et puis ba go voter bango na ne do ko ba sénateur awa to lo biboy population kolanda. Oui. Et Salema, la Congo centrale, la PSAKA, la Congo centrale, de un coup, candidat, il y a majorité présidentielle. Oui. À l'époque, Mamba peut perdre. Jacques Mbadou, paix à son âme, à qui indépendant, a bêti de un coup, KO. Oui. Tout le monde a un la Congo centrale. Tout le monde a un pour la province orientale. Baba Missa, KO. Tout le monde a un oui. Yango to lobi makambe koleka awa sikoyo na Kisasa oyo. Kaka na Sénat moko. Baati atie libaya Alexis Thambwe Mwamba atie libaya kuna penza bo banzi penza ke no bandeko na bango bino ba sénateur ba kuna ba ko voter Alexis oyo na koki koloba ozana na droit ya ko comparer na oyo elikaki na Congo centrale na Chopo en tout cas ozana droit ya ko comparer mais loko tokoloba na bana mboka ke wana eza makambo elikaki ce qui est sûr na kombo ya ekolo Congo na kombo ya FCC bakandinda mibale bakotika la kozala te pe mot d'ordre oyo epesami na mokonzi ya mboka ekozonga sima te esi epesami batu nyonso bandeko na biso nyonso ya na niveau ya basénateur baza rangé derrière ya mot d'ordre ya oyo tobengaka ye
le patron il y a Fonds commun pour la République démocratique du Congo. Mais voter ezali mokonza mboka te. Oui. Pardon. Ezali ndeko Joseph Kabila te parce que ata mokonza mboka te. Ezali ndeko Joseph Kabila te ndako voter. Ezali ba sénateur na conscience na bango moko. Oui oui. Yo banzi benza ba sénateur wana ba vandi ba kota Alexis Tambwe Mwamba boy. Ba ko voter. Wana na ebisio en tout cas na ndenge ya plus beaucoup populaire. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba, lelo retenir Monsieur Alexis Tambwe Mwamba dans quelques heures ou soit ba jour mikolo o ezakoya aza unique candidat ya Fonds commun pour la République démocratique du Congo yende mutu akoleka président ya Sénat ya République démocratique du Congo. C'est un peu ça. Na mutu oyo nyonso ako se présenter monsieur Alexis Tambwe Mwamba akoleka présent. Tout le monde a na IDPS. Oui. Oui. 12 députés provinciaux. Pour babimisa sénateur na passe. Tout le monde a ba militant ba tomboki. Ba député ba voter te. Tout le monde a ngopé kaka na Kisasa. Na imagine ni bino boko mona. Lelo yo. Oui. Ba député ba sénateur. Ba sénateur oui. Kuna na Sénat ba vandi. Pour ndeko Joseph Kabila lobby, ba ngomba lobby yo. Ba ko ta l'intérêt à Congo, ba ko ta l'intérêt Kinshasa et la province nyonso. On va ko représenter. De nazolo. On va dire penza que mot d'ordre ndeko Kabila ko leka facilement. Tozolo ba na le Congo ya mboka Congo ava totanga mutu. Parce que il est tozo moral FCC liboso mboka Congo et puis tozotala mutu oyo aza patron ya major comment patron ya Fonds commun pour la République démocratique du Congo, son excellence le président honoraire Joseph Kabila Kabange oyo nazali koyebisa yo. La comparaison n'est pas raison. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba aza ticket unique ya Front commun pour la République démocratique du Congo. Dans chaque maison ezalaka na ba norme na ba principe nango na koloba na yo ordre wana kutu ndeko Joseph Kabila principe na koloba ba respecter te na koki kotanga respecter oui ndeko na koki koloba ordre na principe ya ndako o eza FCCT awa mais eloko na kopesa lokola information ndenge mot d'ordre pesami bande kona biso nyonso baza na Sénat. D'abord eloko koki koyeba lelo Sénat FCC aza na majorité oyo tobengaka parlementaire, que ça soit au niveau provincial, national et au niveau du Sénat hein? Pour comprendre que de la manière ça a été fait au niveau provincial, de la même manière ça sera fait au niveau national. Niveau national, cela veut dire nyonso eza pona intérêt ya mboka Congo, nyonso eza modo de pesami pour honorable Alexis Tambwe Mwamba à répondre na ba critères nyonso valable pour azala présent ya Sénat ya mboka na biso, aza compétent, aza intellectuel. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba, c'est le seul Congolais depuis à l'époque de Mobutu Oyo a dépassé qui ba assignation budgétaire ya DGDA ya OFIDA ex OFIDA DGDA aujourd'hui. C'est l'unique. Cela veut dire Azam Mutu Oyo ayebi mboka Oyo Congo bien à maîtriser diplomatie, à maîtriser administration ya mboka na biso, azalaki ministre plusieurs fois. Donc azamutu oyo donc o balobaka na lopoto aza nouveau venu ki batu bakolanda oui o bazana ba souvenir ya mabe atanga mobutu zela toko continuer ndeko Alexis a géré les lotés abandi na époque ndeko mobutu lelo na makambo eleka koyo ya ba avion baba parce que ah okoloba bongo ezali boîte pandoro ko fungo donc ingi ko baite ezali ba dossier musu toko bango etando ikia wate mais tango okotanga ndeko Alexis tikala kana ndeko Alexis o azali candidat lelo mais problème musu ezali awa bato bavotaka ezali ba sénateur la mode de na bino te boko suka wapi so tinde ko baati atikali wana kadiati na suka pe abattre bino na lobibo est bon, ça c'est le droit de tout le monde. Ata yo soki olinga ko za sénateur olinga ko meka mutu nyonso aza na droit ya ko meka mais mutu nyonso aza na droit ya ko gagner te.
mais na côté na biso toyebi ke droit ya ko gagner eza na FCC, droit ya ko gagner eza epa ya honorable kuna machine à voter pe eza machine à voter te nanda ko nyonso discipline machine à voter kozala nanda ko nyonso machine à voter ya Front commun pour la République démocratique du Congo eza discipline wana eza machine à voter so na ngina ndimela yo machine à voter ya Front commun pour le Congo eza discipline en dehors la discipline eloko mususu eza te donc discipline amour harmonie vous comprenez que la galaxie éthique à la galaxie vous mona nde yango wana nous n'avons pas deux personnes, nous n'avons pas trois personnes, nous n'avons pas zéro personne, nous avons que une seule personne, à la personne de l'honorable Alexis Tambo Mwamba, à qui Bissonio son Front commun pour le Congo, toza derrière candidature, il y a monsieur Alexis Tambo Mwamba, peut toza kolobana autorité morale na biso que non, ça c'est un choix républicain. Parce qu'avec monsieur Alexis Tambo Mwamba, nous savons qu'avec ce qu'il connaît pour l'intérêt de notre pays, il va akomeka ko cadrer Babilo Konyonso, il y a certaines lois à pays na biso. Monsieur Alexis Tambo Mwamba a fait en sorte que les Congolais, il va veiller pour l'intérêt des Congolais et la République démocratique du Congo. Donc c'est population Rolanda, to boy lo bien comme parce que donc déjà na ba to ko déjà parce que na ko linga pena mbande ko FDC donc bande ko FDC ceux qui ba ko landa biso aux émissions population donc Tokyo ya mpe ba. Et puis eloko mususu na ko ki ko lobana yo ndeko ndenge zo loba FDC mutu alongoli bango na niveau ya FCCT ozomona mais ce qu'il faut yebake non bana mususu na ndako bazalaka soki obéissance eleki bango bamoni ke bamikoki papa atikaka bango nde oyo akokende libanda cela veut dire ako se prendre en charge abanda kosomba la savon nalingaki na loba yango déjà abanda kosomba na loba na moni lokola otsonga mwa mai na moloko po nalingaki na loba yango nde nalingaki na loba bana o bazana obéissance alors lelo AFDC na koyamba bango pe bakoloba parce que babanda pe kobenga ete nde kofefe to pe na likamba koloba na banzi na mikolo ya tokoka pe bango bakopesa makanisa bango avant l'élection isalema na Sénat mais boko banga te lelo yo bande ko AFDC soki bakei parce que sokotali na poids politique ya ba député na ba sénateur ba député provinciaux nationaux et pas na bino na FCC AFDC a coupé makasi mais bako za na balance bango mibale soki lelo AFDC a longwe na FCC a se rallier na opposition beaucoup banga te que lelo FCC bokoya bango bakuma makasi et gestion comme mobudu d'ailleurs ekokoma poa moko ya malamu pour la démocratie ya mboka na biso vous comprenez ekokoma départ na bango bango sabino non eloko ko banga te eloko na sala déclaration de la télévision soki AFDC a menacé plusieurs fois pourquoi akenda. C'est ça la question oyo okoki kotuna donc toza wana eza débat mais loko koyeba ke na kati ya FCC parti moko oyo eza souveraine koleka mususu eza te vous comprendre pour ba revendication ezala de part d'autres donc parti eza souveraine koleka parti mususu eza te eza regroupement politique républicain. C'est pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle Tolobakake les fonds communs pour le Congo. C'est pour la défense de la République démocratique du Congo. Mais nanda konyonso na famille nyonso na libota nyonso obéissance et l'équimbeka. Ata ozana combien na ko poser on a nos questions. Ndenge lobby. Yo oza mopanzi sango na AFDC baza combien de sénateurs? Ah oui, donc avant de poser question à Bongo, okoki ko banza na yo moko lobi ke non eloko ezo salema, c'est un peu illégal. Il y a des revendications illégales. Ozomona, soki mwana olingi eloko epa ya papa,
on appelle Akoli akokoma na pe indépendant akokoma soki FDC par indépendance peut-être gonyo koleti na suka oyo balobaka mwana soka lingi simba moto tika ya simba moto mais divergence eza na kati ya FCCT FCC eza libota munene pona batu nyonso pona ba congolais nyonso oyo akolinga kokota akoti oyo akolinga ko abimi mais tozo poursuivre intérêt général toza koloba na ba sénateur na biso ya front commun pour la République démocratique du Congo. En tout cas, toza sir na bango, baza ba sénateur oyo, baza derrière ba intérêt général ya République démocratique du Congo, pe na kati ya alliance na biso ya Front commun pour la République démocratique du Congo, bako voter honorable Alexis Tambwe Mwamba, ako représenter bango na na Sénat, présence ya Sénat ya République démocratique du Congo. Voilà bandeko balandi émission population commune na suka mitune za rabino ya nous za bandeko boyoki mwana mboka Gabriel Mwanya oui. Atali siete kuna ezali Alexis Tambwe Mwamba biso pe tolobi ete to kotala kaka ndenge ndembo ezali ko betama bien que ba malaise na kati ya FCC ezali na mikolo ko yabo ko yoka pe bandeko ya FDC kuna koloba mingi te tolobaka TV za radio te bandeko balandi nanya kolonga e bongo soki Alexis Tambwe Mwamba alekite oya FCC Gabriel Mwanya akoloba nini soki ndeko Alexis Tambwe Mwamba alekite ndeko Gabriel akoloba nini Alexis Tambwe Mwamba koleka voilà kati ya FCC ya ko ya bandeko na biso ya FCC donc tokobeta masolo na bino bandeko mosusu mikolo ya matondo mingi na bino bazaki libaku ya kolanda parlement populaire parlement babola émission ya population plénière et suki awa oza plénière ya biso babola émission ya population lobi tokuta une invité mosusu pour beta masolo mboka poko lema na bota na bino matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.